Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Ouverture ya COP26 wapi président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami pona kolobela makambo etali réchauffement climatique pe bonje de l'air na o etali bongo ba question ya environnement yango ezali beaucoup tani ya ba dirigeants du monde wapi basola kana o etali avenir ya humanité pe lolenge kani ko batela mokili prévu mokolo ya lelo lundi 1er novembre reprise ya ba cours na ba école publique conventionnée o ezalaki en grève et salemité mokolo ya lelo mokili célébrer journée mondiale de l'épargne ba détail tout de suite na édition na biso ya liboso ya mois ya novembre on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bon début de semaine pembote bisika bonso bozwami pona kolanda KNB News ya mokona lelo tikato fongola yango na président de la République démocratique du Congo oazo participer na COP26 rendez-vous ya ba état du monde wapi ba dirigeant ya monde basolaka na likambo etali climat pe environnement ya humanité ba détail na image pe commentaire. Simanaye ko participer na G20 na Italie na Rome wapi ezwaki ba chef de l'état ebele ya monde entier kosona likambo etali bongo avenir ya mokili lelo oyo président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se rendre na Glasgow pona ko participer na COP26 wapi mokili kosona likambo etali bongo protection ya ba forêt pe environnement ya monde entier ngo pe koluka intérêt ya démocratique du Congo. Sengel koyeba ke mboka Emery Patrice Lumumba ezali ko constituer réservoir ya ba carbone pe ya ba réserve ya biodiversité d'importance mondiale ba autorité congolaise ainsi que société civile ba ezali ko vote toujours na secteur ya l'environnement pe développement durable na RDC bango balobi ko espérer ko participer cette fois-ci na ba échange ou ko produire pour la République démocratique du Congo. Bon bataille c'est que RDC zali ko jouer rôle moko très important na protection écologique à échelle mondiale. Il faut qu'on tenir compte na dimension et différentes discussions et ko sale makuna na Glasgow. COP26 ezali occasion pour na RDC à ko réclamer décaissement effectif ya ba fonds pour la protection ya forêt pe bassin du Congo. Promesse yango ezala jamais réalisée depuis COP21. Yango bazali ko landela yango pour que na COP26 makambo esa malolenge esongo bani. Et c'est que chaque année ba participer na COP ba serenisaka pona kozwa pe ko évaluer ba mesures ya kotia en place pour na lutter contre le réchauffement planétaire. Ba signe mingi ezali ko démontrer que changement climatique ezali en marche déjà. Température globale par ailleurs ezali déjà augmenté de matière de 1 degré Celsius en comparaison à ère pré-industrielle. Yango ezali bongo moko ya ba cause ezali ko sala que ba dirigeant en monde ba sangala on a ko kalolenge kani lutter contre le réchauffement climatique na mokili mobimba. C'est notre dernier rapport, il y a programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce qui chaque pays signataire il y a engagement actuel ba dimaki kosa ela na mozindo nyonso pe na motu ya makambo balobaki réchauffement climatique et ko diminuer makasi davantage. Asiama bezali que ba pays mingi o basela ka ba gaz toxique topé bongo na bongo bango bazali ko mettre en pratique te nyonso le mamakakuna na conférence monene elobela environnement. Face à l'urgence climatique, objectif principal ya COP ezali bon ko convaincre ba état ya ko revoir ba engagement notamment réduction et émission ba gaz à effet de serre. Na boye ba signaler biso quelques absences et cause la remarquable notamment président chinois na natali si présence na été kasina état démocratique du Congo cahier des charges c'est salami pour na ko présenter richesse environnementale ya République démocratique du Congo pe ko luka ko zulango gain de cause parce que RDC ezali moko ya bamboka ezali ko batela humanité contre réchauffement climatique. Lulu oyo fonga mokolo ya lelo pe ko se poursuivre nyonso pona kolobela environnement mondial. Kinshasa et l'équipe partout. Donc bien que fin ya grève ya ba enseignant constat et salemi mokolo lelo que reprise ya ba cours na ba école publique conventionnée et salemité merveille mon ben des reportages.
Malgré appel intersyndical et enseignement primaire, secondaire et technique ko suspendre grève ya enseignant pour na couper sa place na bozongi ya ba na classe mokolo ya lelo lundi 1er novembre Kasimo d'autres ezala qui respecté te na ba école ebele notamment lycée Bosangani Sacré-Cœur topé lisusu collège Boboto na Kinshasa na ba école oyo ba enseignant bazozela que ba revendication na bango ezwa ba solution ba élèves bazala qui libéré na ba salle de classe pe bazala qui forcé bazonga na banda kuna bango na lycée Bosangani Mobosu moko asi confié qui na source pour na kotalisa ke quelques tuteurs ya ba élèves basangana qui na tongo ya lelo pour na ko proposer na directeur à cotiser mbongo pour permettre na ba enseignant ba reprendre ba cours. Bosenga au directeur akokaki kondima ngo te pe asunyaki ki mesure ya gratuité sengeli ezala respecter. Secrétaire général ya syndicat national ya ba enseignant ya ba école catholique atalisaki na source que principe eza reprise ya lundi ya mokolo ya lelo mais toyebi ke na kati ya socio-culturel ya ba école mokolo ya liboso ezalaka toujours hésitant ba élève bayaka mingi te. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na dossier non reprise ya ba cours ba parents ya ba élèves ba réagir kota la que la saison qui kakate malgré ba compromis au ezomaki entre bac ya ba syndicat ya ba enseignant pe lisusu gouvernement congolais kasi bana bazali toujours kotanga te presque un mois bazali koloba awa na micro ya Peggy Ilunga. Alors il bossa na zolo ba ke banda 2019 na Congo RDC classe beba banda ka kota ke classe ofele classe beba partir na banda 2019 classe beba ti lelo mais so ko makambo ya ofele te bazongisa ba parents ba responsable na bango banda sera mbutu anotangisa biso na mbongo baka pona na 2 ans oyo ofele bana batanga te bana bazotanga na école bien batanga na école ofele te batanga na école ofuta ba mbongo siko poni bana biso batanga te bavanda ka ofele bongo bavanda ka na ndaku bakoma bakuluna bakoma banani esala te papa osenga na l'état azomisa responsable na boka ba parents vraiment tant que toi na souci bana biso batanga responsable ezonga na boka parents mineva bato futa mba moko te to futa ka ndamda male meti mwana si classe et si ka pona 5 ans o neto kufa bana biso batanga te avant na bandako ikola ofele et simba te to ka te l'état ko yoka sonité koyoka no sonité mundu pa okanga ya zate zongisa na responsable mineva na boka parents to na souci bana biso batanga bana bino bazotanga na mikili na bawapi na bekola l'État privé biso to landa ki bekola l'État no fele tango esimbi te to sala nini so nta biso responsable biso na boko na biso moko bana biso batanga to vanda ka bo timu la mukoni e comme année blanche chaque ndako ezaka na para ça veut dire toza boye toza na para oyo a lancé gratuité toyoki classe zongi bakena bakongo kosola ke bana lelo bana bazonga classe tozwi bana totindi bango na école bana bazongeli biso batangi te eloko tozosenga boye eloko nyonso ezalaka ebongaka pe ebongaka te soki ezosimba te bayebisa biso tozongela ndenge tomesana ndenge tomesana tofutelaka bana mbongo ya frais scolaire banofutela par mois minerval ke baloba gratuité ke bana bakendaka bazongaka bauniforme oyo tosombela bango bauniforme ekomisalité kaka bana batanga te bana bazokende bazozonga ça fait eloko eza ke eloko eza ngai mpa na ngai nazomona comme gouvernement na biso eza irresponsable ezosalela mosala nango te mpona gouvernement balobaki gouvernement ya bawarion de warion ça fait gouvernement ya bakombata mais ezosimba te makambo nyonso ezosimba te tous les côtés ezosimba te ezosimba nango te gratuité ya classe balobaki gratuité ezosimba te ayebisa biso vérité tozongela kofuta baenseignant biso moko po boye bana na tongo pese mongo ya classe akei bazongisi bana lobi na kopesa su bakokende bakozongisa bana siko décision za nini pona ndako nyonso za papa mutazo ka décision papa zo décision non ministre ya nini azongela réunion te azokoka te azokoka na ete po mutu ba pesi responsabilité ke yoza ministre ya enseignement okei ko sala réunion na boke ko sala réunion bozui décision yo mutu te signature pe leni ekomi ba classe de la te azokoka na ete biso to regrette kaka po bana bazotanga te catholique gouvernement na enseignant bayokana kaka likambo nyonso bavandaka na mesa basololaka ni yango sikoyo bana bazotanga te gouvernement oyo régime oyo régime nyonso eleka bana bazotanga normal tokomi na gratuité sikoyo na gratuité bana bazotanga te soki gouvernement azokoka kozwa baenseignant na charge te
azongisela biso banseignant na biso topesaka bango mbongo ndenge tomesana na mais comment bana bakochome te baage ezopusana ya basi bambula ezomata ya mibali mbula ezomata bazotanga te siko tokosana totika bango bakola na ndenge wana ke bana baotanga te gouvernement soki azokoka te soki aza incapable azongisela biso banseignant to banda kofuta bango ndenge tomesana mais nga nazokamwa ndenge nalandaki balobi ke classe il faut ezonga lelo mais bana bakenda classe bazongisi bango seke bayokanaki te na basyndicaliste na baenseignant bayokani te eloko nini ezangi il faut biso bapara toyeba eloko nini ezangi mpo classe ezonga soki eza droit ya baenseignant bazoreklame basalaire na bango na baprime na bango na makambo na bango nyonso mais bapesa bango bafuta bango mbongo ya kofuta ba ministre mbongo ya kofuta ba député emonanaka mais député wana na ministre wana ndeko nanga député ndeko nanga ministre yo poko ma député na ministre obanda wapi nana tangisa yo banseignant ba fonctionnaire état de bato bakoma mumu na mboko oyo député azwaka combien ministre azwaka combien mais enseignant azazo réclamer moi mbongo ya mike po bo pesa bango bana batanga oyebi rezo bazofuta bango te bana na bango ebele batanga kawa te journaliste soki bana na bango batangaka réellement wa bakozala na souci bafuta basenya pote bana bazongela classe soki bazongeli classe te seke eza bango nde bayokani na bango te badwa na bango bafuti bango te balobaka kaka tokopesa mais ntango bakoya sur le terrain bapesaka te gratuité soki ezosimba te bazongisa biso tofuta mais gratuité ezosimba mais na mitema ya bato ya mabe nde bazolinga gratuité esimba te baza na retard bakuu makasi siko calendrier scolaire ekozala ndenge nini ekozala susu bapusa bana ndenge euti koleka ne oyo congé ya bana mpena bana bapemi te biso baparent tozwi mwa temps ya koprépare rentrée scolaire te todefile fi bambongo par-ci par-là mpo bana bazonga alors année prochaine ezala su ndenge moko en tout cas gouvernement na oyebisaka gouvernement ke batia mwa mai moke na vin na bango bayokana na baenseignant bapesa bango ndenge bayokanaki mpo bana na biso baéducation po eloko eza kaka moko bango nde baza likolo ya makambo nyonso baza likolo ya badécision nyonso alors bazwa badécision ya bien bapesa baenseignant mbongo na bango ndenge elongo bani après bana na biso batanga bapesi nanu position na bango te kasi bazali toujours en consultation boyeba que président y ensemble pour la république Moïse Katumbi Chapwe azo continue ba consultation na ye na Lubumbashi sima ya kosilisa étape ya Kinshasa wapi ayaki kosolo na quelques collaborateurs na ye yango esalaki mobimba ya weekend eleki kasi ya zongi na Lubumbashi ko continue ba consultation pe balaki kopesa ya bango makanisi sur ba question de l'air na mikolo ezali koya ba détail na image pe commentaire oyo. Président ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe azongi na Lubumbashi 48 heures après séjour na Kinshasa sur place na capitale congolaise wapi azwaki série ya ba entretien na ba alliés politiques na ye pe ba groupe parlementaire ya famille politique lisusu ba acteurs ya société civile tout au long ya week-end l'ex-gouverneur ya ancienne province ya Katanga akutanaki pe na ba partenaires extérieurs wapi selon communiqué moko ezalaki publié l'idée et ensemble pour le changement à poursuivre ba contact na ye na Lubumbashi yambo ya clôturer ba consultation peut couper sa point de vue na ye sur famille politique na ye soki ba kozala na kati union sacré kaka tote ako continuer kozala na bato moko na bato union sacré tope ako basculer pour na kokene na fond patriotique wana nde avenir et koyebisa biso kasi et c'est koyeba que uta enterrement pe prestation les serments ya nouveau bureau ya CENI baike pe basusu basepelaki na yango ata mokete koloba ke yango esalemaki par forcing kasi moko azalaki mécontent ezalaki pe Moïse Katumbi Chapwe président ensemble pour la République o azali toujours na kati ya union sacrée kasi azali kokoba kosola na bandeko ya parti na ye pona koyeba soki ako continuer tote pendant ce temps na ngambo ya Front patriotique o ezali ko composer FCC la muka pe bandeko ya lisanga catholique bango bazali ko prévoir marche monnaie le 6 novembre prochain pour na ko barrer route pe koloba non na équipe ya nouveau bureau ya CENI
oitaki kokota na mosala mikolo eleki nini ekosalema alors que bandeko ebele ya politique balingi nouveau bureau ya senite notamment bandeko ya FCC pe Lamuka pe lisanga ndambo ya catholique PSC baboyaki na motema moko kosala mosala to pe kokende na maponami na nouveau bureau ya seni notamment mingi na personne ya monsieur Denis Kadima awa babandi ba marche nini ekosalema avenir ndeko yebisa biso kasi pour ensemble pour la république baike pe basusu bazali déjà kopesa position koluka ndenge nini kokite union sacrée kasi lokola bon négociateur monsieur Moïse Katumbi Chapwe alobi akene na ngambo ya masolo pona koyeba avis ba partenaire na ye po ebimate que imposaki donc avenir toujours et kopesa suite toujours kende petit à petit na maponame 2023 kasi classe politique ya mboka na biso ezali ko continuer ko s'agiter nde ko s'agiter 2023 tokoyeba nini kosalema peuple congolais bongama déjà pour na maponame po déjà train ezali en marche Kinshasa et l'équipe partout. Boye bien okezaka de bonne qualité kaye ya OP stylo Simba somba bisika nyonso zomi po eteka maka partout yango ezali bongo produit ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desité tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Tobaki on evandelike lelo mokili célébrer journée mondiale de l'épargne épargne ezali nini pona nini ko bomba importance na yango pe esalaka nini na vie ya moto zo image pe commentaire. Le 31 octobre, chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de l'épargne. Journée mondiale plus discrète, où ils allaient retrouver Batras Nango, Outabane 1924. Selon les témoignages plus récents, Yango ils allaient présent na site Lina, où ils allaient former spot publicitaire, où ils allaient dater na 1982. Épargne, ils allaient présenter sous forme ya maxime, yango ils allaient fleur, ya bonne éducation populaire, o ezali ko sala ko moto ayeba lolenge kani ko tia pembeni mwa mosolo to pe eloko moko pona ko kanisa lobi koyeba que journée le 31 octobre journée de l'épargne ezalaka célébrer na ba pays mingi ya bamboka ebele na mokili kasi mingi na Afrique po na Afrique batu baliaka sans ko kanisa lobi sous prétexte que bazali na pauvreté alors que
pona ko épargner to pe ko bomba ezali kaka te ozana misolo ko ekozana ngo mukie kasi olie mukie pe obombi ezali très important na cadre ya journée ya lelo interpellation na ngambo ba parents ko enseigner bana pe balakisi na école ko lakisa bana importance ya épargne ba pesio 500 francs na ndaku ko kolongola 100 francs obombi pe 400 olie eko servir yo na mikolo ezali ko ya ezali ko lakisa mwana bolingo ya mbongo te kasi ezali kolakisa mona importance ya mbongo pe importance ya kobomba lelo na mabota ebele kutu ba foyer mingi kokuta papa mama bana kasi bazalaka ta na compte na banque te ezali mabe makasi ebongo soki maladi etelemi to pe projet moko d'avenir bokokokisa yango lolenge nini na jeunesse surtout okomona moto aganyaka mbongo na ye asalelaka yango nyonso sous prétexte ke aganyaka moke alors que le jour a kolongwa mosala nde nyonso esili wana zoka nde soki abande kobomba mokie akoki kobimisa mbongo na ye quelque part na banque to pe na ndaku na ye abandi activité ya sika na cadre ya journée ya lelo ndeko yekola ko épargner sala ata épargne na ona ndaku bombaka yango na lieu sûr soki po moni eza sûr te kene na banque komisa kombo na yo pe bwa kaka mbongo ndambu et ko permettre yo o avancer mwasi to mobali kozelaka kaka te na mosala to pe bongo na bongo kasi na moki oganyaka okoki ko épargner pe sunga yo bamboka lokola ya Afrique mingi pe bazalaka na épargne te yango esalaka ko to defaka tout moment ko defa eleki revenu ya mboka to pe ko defa eleki revenu ya moto ezali mabe makasi yekola ko vivre na ba moyen na yo yekola pe ko épargner journée lelo épargner ata 1000 francs ko sala bien ko Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en Lingala. Awa tolak sarabino ba émission ya kitoko makasi beta kaka. KNB News okoza mobimba visiter kaskobo sanate ko s'abonner. Awa to proposer bino extrait ya émission Kindoki politique eza déjà en ligne na chaîne YouTube la mission. Regret zali makasi mwana mboka Naomi. Toko mona lelo éducation ya bana na biso ya baleki na biso kozala bongo bafoué mwana mboka Naomi soki olingi mona ekolo moko et disparaître 10 ans après 20 ans après ezali au terme moko aloba négliger to combattre kaka éducation na yango. Je pense que makambo ekoleka autour il y a ba grève, il y a ba enseignement, il y a manque, il y a responsabilité, il y a ba oba kokamba. Omona wapi na constitution na biso, ba lobiete droit ya grève, ezali bongo garantie. Mais toka moi ki komona moto kokamba ministre de tutelle, il y a enseignement supérieur et secondaire, kolobete ba ko désactiver. Ba enseignant nyonso oyo tu bazali ko sa nini ko revendiquer ba droit na bango mwana mboka ba enseignant wana babanda ikozwa combien mingi ya mbo gratuité ya babanda ikozwa ba 500 ba 600 dollars ba 700 voire même pour certains ba 800 mais lelo ba kozwa combien barrière pe ezali ebele ba prime na bango donc okomona ete ba enseignant wana bazali lelo appauvri bazali na droit le plus noble le plus légitime ya ko revendiquer pour ete bazali pe na mikumba ebele bazali ba père des familles mwana mboka Naomi toko boya te gratuité d'enseignement ngai personnellement pe congolais nyonso tout yesengeli na ye à soutenir au babengi gratuité mais impact ya gratuité justement pour bana nyoso batanga eza bana tozali na posa te bana bakende kosala ba surpeuplement kaka na kati ya ba école mais toli na posa bana batanga na ba condition moko malamu tozana posa te gratuité moko oyo ko bimisa ba diplômé moko o ba kozala ba diplôme gratuit des diplômes qui ne vont pas servir la société tozali na posa ya bana nyonso bakende na kelasi po ete bazwa mayele ya ko relever ba défi oyo kozela mboka na biso mais komona lelo gratuité oyo lolenge e ko salema bazwa ki ba mbongo bazwa ki ba financement
mais pour na nini te ba ko améliorer conditions d'enseignement. Oui, toko monete et comme décision moko populisme, bosali kaka po bato ba monaka ka keto salaki, donc qualité enseignement et kotala lisusu te. Et ko kipe lisusu te que non qualité enseignement mo faut la qualité. Et ko kipe lisusu te. Na minute oyo ba komi ko sala makambu kaka po bato ba monete to salaki biso to yaki na gratuité, mais ce n'est pas ça, c'est sacrifier toute une nation. Lobi bae oyo bako kamba biso lobi bako zalate banani bako diriger, n'est-ce pas que ali bana oyo bako tanga lelo soki lelo to ko bafoué éducation na bango avenir nini to ko garantir na mboka to kene malembe s'il te plaît to kene malembe tongu bazolo balikambe zali que batu bamsusu batu quelque part bazo bondisa gratuité enseignement on baké en grève parce que c'est nos ministres ba enseignant na ba futa mais ba senga amélioration il y a salaire na bango et puis to mona ki bana ko na palais du peuple nana mais bana on na palais du peuple, n'est-ce pas là une main noire rezolinga que gratuité enseignement ils allaient quand même saboter mwana mboka gratuité d'enseignement motote akoki kobundisa yango po ete moto nyonso tu ali na posa ete congolais tout atanga azala na accès na kelasi mais eloko ekosala ete gratuité d'enseignement ekreye problème ya linini eli manque ya ba précaution manque ya organisation ya ba oyo ba instaurer gratuité sans pour autant tenir compte na ba éléments ébélés, notamment vécu quotidien ya ba enseignant. Oui, enseignant moko bana ko joa $500 lelo boko réduire na 300 bolinga betemno maboko pendant que yaza ki na ba charge na ébélé. Enseignant basengi te que non gratuité katana basengi kaka amélioration ya vécu quotidien na bango po bango pe bali ba tolokola bato nyonso bakomona ndenge boko pesa ba ministre ba jeep bakomona ndenge boko pesa ba député ba jeep bango bato bakotangisa bana na biso bako mériter yango te parce que baza ba moins congolais que les autres. Ton succession alors la sport na cadre championnat national équipe ya tout puissant Mazembe a s'imposer qui face équipe ya Simba na score ya 2-0 et le Kanaki ndengeni Nathan Siata apesi sur détail. Équipe ya tout puissant Mazembe a s'imposer qui mokolo ya lobby dimanche 31 octobre 2021 devant Football Club Simba ya Kolwezi na score ya 2-0. Rencontre yango ezalaki na stade TP Mazembe ya Kamalondo na Lubumbashi. Match yango bandé ko compter pour la 4e journée à championnat national de football Ligue 1. Premier but ya Bakorbo ya Lubumbashi ezalaki bongo inscrit na 19e minute de jeu. Nandela ya joueur na bango Merciel Ngimbi oyo azalaki bien servi na passe moko décisive ya Patient Mwamba ancien sociétaire ya AS Maniema Union oyo permetaki na joueur oyo na frappe moko ya kitoko oyo esisaki Cooks nango na kati ya poto gardien ya AS Simba Madiaba Bori Koti. Na retour ya ba vestiaire ba Korbo ba perdaki moi vitesse na bango po ba komai ko perdre ba ballon mingi na ba action ebele mais ko sala quelque chose vie expérience na bango lisusu na défenseur na bango Arsène Zola oyo asalaki musala kitoko et omelaki te pona ko revoir sérénité na kati ya équipe Zemanga ko récupérer ballon sur l'une moko ya médiane pe ay ko mona Isamam peko oyo a centraki destination Jean Baleke oyo a ko double mise na 47e minute ya jeu. Grâce à la précieuse victoire oyo tout puissant Mazembe Anglebert a grimpé sur la deuxième place na classement provisoire ya Lina Foot avec 12 points pour na 4 matchs aussi à Betty déjà. FC Saint-Éloi Lupopo azali toujours premier avec 13 points avec 5 rencontres aussi à Betty déjà. Équipe ya Simba pour na ye azali 12e na classement avec 6 points pour na 6 matchs aussi à Betty déjà. Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition le 1er novembre 2021 on ezaki nesengo mingi ya ko présenter les bino merci Nabino la biso partout dans le monde pe na confiance pour continuer à kosala biso to pesi merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle osaki mosaki toko na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie esima ki na Timothée Kaimbi pe réalisation zaki na Nathan Siata toujours na coordination et en grande communication du Mokentima ngana bino kutani
très prochainement na souci moko ko servir bino d'une manière très professionnelle ndenge to ça la bino mosala pour ko informer bino les ara devoir na biso bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no